Voilà. Bande koba congolais de partout. Na pesibino mbote mingi mingi na bande ko oyo bazwami na nganda jika. Ngai muyomba, ngai manseba, ngai ngwashito penoko Clovis. Na memeli bino elongo na équipe ya Congo Esengo TV. Une analyse intelligente. Pourquoi dans lobby intelligente? Parce qu'ils ont lu dossier ou ils ont lu fouiné entre cour constitutionnelle na gouverneur ya Congo central Mwanamboka Atou Matubwana. Alors c'est parti. Boum boum. Article 168 Yamobe Koulikonzi. Elobinini. Bopé sanga 2 secondes. Comme ça nazwa article 168 bongo na Tangela Bino. Merci. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Na lingala sika elinkoloba mbano nyonso o Cour constitutionnelle a kozwa ezali exécutoire na mutu nyonso. Ezala président de la République, ezala militaire, ezala huissier, esengeli ato sape a exécuter ango na lombango. Kasi bandeko kolala kolamuka, boum boum. Procureur général près la Cour constitutionnelle a komeli gouverneur ya Congo central Mwanamboka Atou Matubwana. Alobiete na lombangu akende kotika démission na ye epai ya président de la République. Oh, Mwanamboka Atou Matubwana alobi o non, ye akol démissionné te, akolongwa te, aotika la kaka gouverneur. Ndeboye, kasi article 168 bandeko nenga na utotanga etalisi biso ete eza exécutoire na ka oya ya gouverneur Atou Matubwana esengeli na ye a exécuter ngo immédiatement parce que mibeko esengi nde ndengwana kasi pona nini gouverneur Atou Matubwana alobi ete ye akodémissionné te. Bolandanga na bokebi pourquoi bandeko ekomina niveau oyo. Ok, bandeko ba congolais bisonyo soto yebi organe oyo esengeli kolongola gouverneur ya Congo central ezali assemblée provinciale ya Congo central. Alors bandeko bango kuna na assemblée provincial ya Congo central ba zalaki ko reprocher na gouverneur Atou Matubwana ba mégestion ba reprocher qui est entre autres mauvaise gouvernance, ba reprocher qui est gestion à Covid, ba reprocher qui est nini route de dessert agricole, ezalaki malamu te, santé, sécurité, éducation, kuna na mboka ya Congo central, ezalaki malamu te. Yango wana, kuna na assemblée provinciale ya Congo central, bazwaki mbano ete, bongisaki ete, destituer gouverneur ya Congo central, Mwanamboka Atou Matubwana. Bolandanga na bokebi nde bokolanda suite normale ya ya analyse na biso oyo ya lelo. Alors bandeko mukolo oyo bongisaki ete bakende ko sala plénière pona destitution ya gouverneur Atou Matubwana. Komi na hémicycle, oh là là, bamona batu babimi kaka de nea bae basala mo boulou moko impossible.
donc moyen basala nini basangana pour basala plénière ezalaki te. Alors bazongaki sima baluki possibilité mususu nde assemblée provinciale ya Congo central bayaki kozwa nini bayaki kozwa hôtel nde kuna basali assemblée na basali plénière na bango en toute sécurité voté na majorité voté destituer gouverneur ya Congo central mwana mboka Atu Matubwana. Kasi ekomi na niveau oyo ete Atu Matubwana malgré destituer ye alobi aolongwate. Malgré cour constitutionnel et malgré procureur général près la cour constitutionnelle a comelié à l'obika kaye a rolongwate. Po na nini bandeko e komina niveau oyo bolandanga na bokebi nde place dossier oyo e komi intéressant. Voilà. Bandeko ba Congolais de partout ezalina mama moko mwana mboka Pauline Mvibudulu azali député provincial na Congo central. Mama wana azwaki poste mususu ya sika poste ya ministre provincial. Alors mama wana akomeli assemblée provinciale ya Congo central. Natina ete ngai mama Mvibudulu nazui poste ya ministre provincial, donc na sepelite ko siéger susuna assemblée provinciale ya Congo central. Pona yango nazilingi na tike la siège na ngai et pas ya suppléant na ngai na kombo ya Célestin Matusiala. Bolimisi Célestin Luciama. Voilà. Comment on a Célestin Luciama. Alors, le col les alaki dans les normes, mibeko nenge sengili bango ba respecter ki mibeko assemblée provinciale ya Congo central. Bazui acte ya malobaya mama Mvibudulu Pauline. Natina ete invalidé siège ya mama Pauline Mvibudulu na assemblée provinciale et validé suppliant na ye mwana mboka Célestin Luciama validé mandat ya suppliant ya mama Pauline Mvibudulu. Alors bandeko bolanda ngai na bokebi. Tangu mama Mvibudulu azako akeko exercer fonction na ya sika en tant que ministre provincial. À un moment donné, kolala kolamuka ndezala kaka boum boum mama Mvibudulu Pauline a yesu suko démissionné na poste na ye ya ministre provincial. Asali nini lokola ayebi mibeko asali lettre lisusu na assemblée provinciale ya Congo central. Natina ete alobi ngai mama Pauline Mvibudulu na lingi na zonge la siège na ngai na zonge la siège na nga na assemblée provinciale. Na si na démissionné na poste na nga ya ministre provincial. Ndeboye. Ok. Article 86. Il y a règlement d'ordre intérieur. Il y a assemblée provinciale. Il y a Congo central. Et l'obinini. Vous pouvez s'en 2 secondes. Nazwa, Mibeko et Bongona. Tangela bino. Ok.
Article 86, il y a règlement intérieur et le biboy. La reprise du mandat parlementaire est de plein droit après cessation de la fonction incompatible par les titulaires du mandat. Bandeko, règlement d'intérieur et pesi ndingisa na mama Pauline Mvibudulu azongela siège naye comme député na assemblée provinciale ya Congo central. Le assemblée provinciale ya Congo central bazui de mandat ya mama Pauline Mvibudulu ba zongisiye to ba valide yango lisusu et bazui suppliant na ye mwana mboka Célestin Luciama ba invalidé mandat na ye. Donc c'est-à-dire suppléant wana mwana mboka Célestin Luciama azali lisusu député provincial te akoki ko susu ko siéger na assemblée provinciale te akoki pe lisusu ko participer na ba activité ya assemblée provinciale te. Voilà. Kasi kolala kolamuka po na nini gouverneur a boyi kolongwa. Bolandanga na bokebi. Tangu assemblée provinciale ya Congo central et kei kosala vote au basaki na hotel, vote pour la destitution ya mwana mboka Atuma Tubwana na poste na ye ya gouverneur ya Congo central. Ba PV oyoyo et constatant qui destitution wana na liste wana ya ba présence ezalaki na suppléant oyo mwana mboka Célestin Luciama oyo azali sous-souté na droit à temps mon côté ya pour siéger parce que mama Pauline Mvibudulu azongela ki siège na ye na assemblée provinciale ya Congo central. Kasi mwana mboka Célestin Luciama akendaki na plénière wana. Azalaki asignaki présence. Mwana mboka Célestin Luciama asuki wana te avotaki et asignaki PPV. Yango wana bandeko tangu gouverneur ya Congo central mwana mboka Atuma Tubwana asali constat wana bandeko epesiye makasi to pepesiye ndingisa ya kuatake ba PV wana azui dossier wana amemi yango na tripe donc na tribunal de paix ya Matadi basambi ba vérifier effectivement mwana mboka Célestin Luciama azalaki na droite ya ko participer na vote wana ya destitution ya gouverneur mwana mboka Atuma Tubwana. Ba pesi gouverneur mwana mboka Atuma Tubwana raison. Et souki wana te dossier elongwe na tripe ya Matadi ekei na tribunal de grande instance ya Matadi. Et comme pekuna ba pesi kaka gouverneur mwana mboka Atuma Tubwana raison, ba confirmer kaka raison oyoyo tripe et pesaki. Et soukelika wana te dossier et comité na Kinshasa na cour de cassation. Na cour de cassation pe ba confirmer kaka raison oyoyo ba pesaki mwana mboka gouverneur mwana mboka Atuma Tubwana gouverneur ya Congo central. Yango wana moyen gouverneur Atuma Tubwana alongwa na poste na ya gouverneur ezate
tangu basalaki vote ya destitution na destitution na ye na assemblée provinciale ya Congo central. Kasi kolala kolamuka boum boum, procureur général près à la cour constitutionnelle a komeli Atou Matubwana mukanda ete esengeli a démissionné. Malgré mbano oyo ewuti na cour constitutionnelle ezali exécutoire, mais ndeko mwana mboka Atou Matubwana atelemeli yango alobi ke ye aolongwa te papa procureur général près à la cour constitutionnelle ba induire yo na erreur. Tala dossier ezalaki boye ba destituer nga na assemblée provinciale. Oui, je suis d'accord. Kasi vote wana ezalaki frappé na ba irrégularité. Irrégularité ngo euti wapi? Irrégularité ngo euti na Mama Pauline Mvibudulu. Tangu a démissionnaki na poste na ye ya ministre provincial, a komelaki assemblée provinciale ete alingi a récupérer siège na ye na assemblée provinciale. Alors, assemblée provinciale a tali na règlement d'ordre intérieur et puis si Maman Pauline Mvibudulu a récupéré siège na ye, lokola a outi ko démissionné na poste ya ministre provincial, assemblée provinciale ya Congo central a zwaki acte et a validaki lisusu mandat ya Maman Pauline Mvibudulu. Basukelaki wana te, ba invalidaki mandat ya suppléant na ye oyo babengi mwana mboka Celestin Lusiama. Kasi tangu wana nde papa Atou Matubwana azako continuer. Abi kasi tangu bakei na plénière oyo ezalaki pona ko destituer ngai na poste na ngai ya gouverneur, Celestin Lusiama oyo azalaki déjà na légalité mo azalaki sous na ndingisa te ya kokende ko assister na plénière ya assemblée provinciale ya Congo central. Celestin Lusiama azalaki sous na ndingisa te ya ko assister na activité ya assemblée provinciale ya Congo central. Ye wana kaka Celestin Lusiama akendaki ko azalaki na présence, asinaki li sa présence, et non seulement ko sineli sa présence, a votaki, a participaki na vote ya destitution na ngai Atou Matubwana. Yango wana ngai papa procureur général na zwaki dossier wana na constataki irrégularité na ba PV wana na zwaki dossier na memaki yango na tripe ya Matadi. Tripe ya Matadi apesaki ngai raison. Tosukaki ka wana te dossier tango ekomi na tribunal de grande instance ya Matadi. Tribunal de grande instance ba examiner dossier comme il faut, ba yeki ko trouver été effectivement ba PV wana ezalaki na ba irrégularité. Yangwana tribunal de grande instance ya Matadi a confirmé qui même procès a confirmé qui même résultat oyoyo tripe ya Matadi a pesaki. Et soukaika wana te dossier tango ekomi na cour de cassation na Kinshasa. Cour de cassation pe a confirmé ki kaka même décision oyoyo tribunal de grande instance ya Matadi a salaki.
yango wana ngai nakoki ko démissionner te, nakoki pe kolongwa te, papa procureur général près la cour constitutionnelle ba induire yon erreur. Ba induire yon erreur. Donc ngai moyena démissionner ezate. Wana maloba ya papa atu matubwana gouverneur ya Congo central. Nde bandeko dossier clairement et net ezali na niveau wana. Sikoyo bandeko biso na Congo Esengo TV obobo mesano. Sikoyo litie lilie ekokende epai ya nani bandeko. Esengeli kotalisa bino bandeko ete Assemblée provinciale ya Congo central bangonde mutu ba kweisami na esika wana. Parce que Assemblée provinciale ezana ba service. Mutu oyoyo azana qualité te ya ko siéger. Esengelaki ba service ba pesa information na bureau ya Assemblée provinciale ya Congo central. Batiki réunion topo plénière et tamboli batiki pe neko Célestin Luciama a voté wana place wana toko pesa faute topine balobaka na lokoto ya anglais Assemblée provinciale ba service ya Assemblée provinciale ba fel ba soki dossier comme na niveau ezali parce que ba service ya Assemblée provinciale ya Congo central ba fel po ba même ba talisaki te na nini na bureau ete tozana kaya irrégularité awa po ete bureau amekako bongisa kawana ndenge balobaka na lokoto ya anglais ba sotango out. Nde bandeko ngai noko na bino Clovis na ko zonga lisusu kotalisa bino na mozindo lisusu parce que o ezali analyse intelligente. Na ko zonga lisusu esenge kokende nango malembe tina suka. Mais bino na côté na bino botiela nga ba commentaire. Nani esengeli to tiela ye litie lilie to appliquer article 5 ya constitution. O tali o lobi na lingala litie lilie. Nde ngana bino tokutani na édition Zoya. Nabalae Zambe ya estere Yawe salanga nabalae Nabala na pesa ba invité na ngai ba invitation ya sonité Oyo nzambe ya ba invitation Maison Given azali